Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na mutunyo so ya kozwa occasion ya kolanda émission na ngala mkola lelo. Ngande kola bino ya mosi na kombo ya bijoux d'or. Lelo mama bijoux d'or na ye ka pona ko encourager bandeko nyonso tout ya ba diaspora. O basala musala na Congo. Pona ko encourager bino ke to lembate to kende kaka liboso to zalaka toujours na espoir. Parce que travailler na Congo, surtout à distance, ils ont facilité. Botala ndeko na biso moko ya mwasi avant d'ara na poto, botala ndeko na biso ya mwasi wana ndenge aza kobose. Na kotie na bino première partie, ndenge jour à liboso akendeki pona kotala ferme na ye, pona kotala manyoko na ye, pona kosala makasi kobimisa manyoko eza na se ya mabele. Kosala yango fufu ko bimisa manioc kolongola baposo et puis kotia yango na mai ko kawisa yango ko tsala yango fufu. En tout cas bandiko nanga eza facilité mais ndeko oya mwasi onga na lingi kotiela bino ye boyebi na bino ye bomona ye kala mingi te azali vraiment à féliciter parce que musala ya bilanga eza facilité. Donc musala ya bilanga ezala ba banyoko mususu babimisa yango na ba 6 mois babimisa yango na ba 8 mois mais ya lona ki boutir oyo ekoki kovanda na se ya mabele ata inane ndeko na biso avandisi manyoko na se ya mabele inane et 2 mois. Quelle patience. Et puis ndeko na biso ya mwasi na ba inane et 2 mois wana abande ko continuer kaka kofuta bato babande kovanda na ferme. Donc eza musala ya facile, eza musala ya pasi ndeko na biso apasaki ti na ba bayi baye manyoko eza na se ya mabele ndeko na biso asali musala moko balobaka ki ozo sala musala en distance oza na oyebi kutu te soki na suka na yango okozwa bénéfice mais ndeko na biso ya mwasi aza diaspora lokola yo o de kozo talanga azalaki toujours na espoir alobi na échec na réussite. Mais ngala okotisaka mutu ndeko na biso ya mwasi abona kolakisa bino première partie na esika ndeko na biso ya mwasi alalaki atikaki ba vie à lix bato musu balinga bakitaraki alika ifa ke dekolala na auberge o ezaka na matongi na Irebu A37 kuna parce que rolala kuna po yebi kaza na assurance ya malamu courant ezalaka ma ezalaka babana kobongisela ye chambre climatiser ezala ba chambre wana ndeko na biso ya mwasi après donc akei kolala na ferme oyo courant kutu ezate oyo mai kutu ezalite mbetu ya modèle lili ya ndengo wana kaka ndeko na biso ya mwasi a préféré akende kovanda place oyo akomela koka ya moto, koka ya malilité. Ndeko na biso ya mwasi a se sacrifier voyage na mobimba pona kokende kovanda na ferme, pona kokende kosala musala, pona kokende kotia un plus na mboka na biso ya Congo. Tolanda ba exemple ya boye na lingi na tela bino ndeko na biso ya mwasi oyo asala ki ferme na ye toyebite soki résultat ya malamu eza na kati wana bino moko bo découvrir ndeko na biso ya mwasi ndenge azo filmer ferme na ye ndenge azo sala ba fufu ndenge nyonso tout na banda kotela bino première partie deuxième partie ti mukolo ekosila tolanda ensemble kokende pe boete na suka otala publicité ya auberge na biso oyo eza na matongi na Irebu A37. Mama Bijou alobi soko lingo kende congé na kin adresse izala kaka moko na matongi na Irebu A37 ba chambre na biso e bandi à partir ya $15 okozwa place na ya kolala toza pe na ba appartement ya chambre salon cuisine oyo eza ya $30 oyo eza ya $35 oyo eza ya $40 et puis toza lisusu na nini na deux chambres salon cuisine. Mama Bijou alobi e pa na biso en tout cas kobanga na yo prix te. Maman Bijou solola bien et puis ce que vous oumela
basala réduction ya makasi ota na ndeko na biso mwana poto ya tongo andimi kolala na place ya mulili andimi kola et puis mutabwe so ça musana lelo un jour et simbi et puis bon le bakazana kisi yo tika na poto ozolia na ba pomme de terre ozolia na ba spiring olia na ba yogurt omela na miliki olia na soki ba omelette ba nini ndeko na biso amosi a préféré akitaki akende kovanda na ferme place eza na maite place eza na courante bangungi basweye banini basali boy alobi te il faut ngana bosser donc kolala na auberge na matonge eza musika na koya kovanda kaka na ferme pona osala musala na ngai bato akuféliciter bangoyo totala. Sauf que bah j'ai la même mise comme moto. Moi de ferme. À qui c'est ça? Viens non. Maman. Moi de ferme. À la tête. Bango ko baby maka ana bilanga. Ce qui est baby bébé à part salaire là yo bana ko bénéfice na loba na nyo so kwa za la bien. Hein? Ngakutu. Abo kenege sata ko motonga tonga ngai. Ah toi pela na ferme. Ma bijou bidor. Babi bandi dia ko bibisa dia ba manioc. Non ça la foufou. Ye mo ka pete meri yo. Na charge na bango. Mabi manadine. C'est quoi toke ntilani? Mais faut que tu sois à tout le monde ndé bazo sala. Bazolongola ya musala pona moni lelo nde bazolongola ba manioc. Ba bandi ba manioc ngo ba manioc ngo mususu nene tukilango za mystique ta netso kitoko. Oh ça oh bena munene. Ah roza nzete moko Aussi ça charge teta to bando bimisa nande to bando charger. To zwa ka muke kaka toke. Siko ande ko leka ande likambo. Mwewa. Mana dili boto tika mbele kaka yo tika ina. Yeni mtakubo bangisa ngafika nzete moko. Wapi nani j'espère ngwa kiwa. J'espère yo kuna. Donc futo koma tikuna. Yeba zaza makasi Nambala liboso la monete c'est bon hein. Ao salela yo arisi okabola mbongo nayi. Azmak. Mais to telemika. Ozo mona teke izo bangisa ngai. Baba ito zela mwebi mama. Ozela tato bando bimisa. Eloko zo bangisa ngeza kama nani ba mai oyo Buti na ope ezati. Ezati ya buti na kuche mkono ngakela. Ozela tato bando bimisa. Oh beti lui vito ki chasse. Oyo? Nazi yango kaka. Nazi yango kaka buti na ngabakela wala mkono na. Mana di. Yo lo bagatem. Ndio mwono batela ontala ka misala nde salami. Ko bisa manyo kwa minene lokwa mbasu wabwakeli mutu na likolo. Oh. Ta dégri. C'est ça là c'est facile on a été aussi ça. To souffrir na musalo. Ah bon. Moni pasi ya mutoya lelo boya monika abwenzoka. To ni mande to obinisa boto zo échec te. Na solo To réussir vraiment na ndenge ya malamu. Kobanda kosoba d'abord ba buti. Mona te ba bore bali ko bimana. Diacre ndem talinga c'est ça biso fausse affaire. Alinga ko papete. Diacre. Yo kana komba mutu yaki ko yiba manyoka. Bazi komba lokumu ba pesi diacre. Mutazala awate. To bandoza la chaîne tiko yando mabime bongo kosine bandoza la kaka. Oe longa ninga zane wana camarade ne onga motezo ya nina ngomu. Bwaka ina kata machichwa. Bwaka e. Donc lelo eza 2h après tolala ki awa. Toyaki lobi tolala ki awa. Tolamuki po musala e banda. Mais banda babandi namoni neti bio moko kaka. Bio c'est-à-dire ba mikale. Hectare moko ça na 16. Namoni neti basali kaka bio moko. Bazo lokota manioka on ezoya c'est beaucoup yango ezoya. Et puis bon, tu habites sur aussi ça peut te donner 5 hectares. Toi là pour ça tu bimisa ta 150 sacs ya fufu. 150 sacs ya fufu. Et bima na ndena moni le on venir bima. Amanyoka on a moni le mina on mana dini ko mbasu. Moi mbasu so abokela mutezu ya tina mupende fini.
Donc musala yango na domba la sima pe mama bijo ndo ya bien teni. Ya solo. Soda kina bilamba kapo pe na baluki na mabele ati. Ah. Moti la tsida tina na li nini na ngabo parce que nazo banga patalo. Moko mamwindi lokwa biso. Bien teni na osomela bo pe ba teni. Ya solo. Ba teni il faut la buti na bango. Bien teni na baba ko baka bidor. Il faut la teni azma. C'est bon, tout ça, les bons, tous les labos, si ça ko baba nda musala. On to continue. Le bi mana dina ndo le lotongo kotana te mwe ko biba te moyo ngo bibi to ko tani fa. Tani na lali na ngape bien. Na sepe na ngana mboka. Ah, mtu lali na Allemagne. Malili atango ya ngungezate. Ndakila ida ko banga mpuku me. Eloko te. Oh lali. Balabika na lali mabe. Fininga ibido fininga Priscilla ngabi nzambe na ngozo finanga bana ngaba osepela te ebola la te atikenga ta place mukie bijwa kosi ya solo et puis ninga zo ronfler ya solo ozo ba te mutu lali na ya zo komite ezo bimati libanda ngana bi soki ngana za ki ma bijou sera de ma bijou sera de ma bijou ma bijou tazola mbukazo ya kotuna ka biso yo za lokuti ya kola mama la dia zo ronfler bosani ke lali na mu Giovanni Arisa zozela ye. Azui pour le 19h. Na libanda. Toni oko mina salote. Nga una obule ligoro na koti na ndako. Nga mea na kanda po. Sakala basaki. Ye wana zoya na mwa. Ngo kweza akabwe bibi seka munele bwe bien ba bien konda na wali susu. Na ebiso bana dino. Openza fana kende la osebela yo iPhone 16. Oyebi ndo yo lobaka. Nande ma bijo lobaka. Soki mutazo confrère, ezalo ka ba akapela. Eza yebo ngala ngamona yo. Eza ngalo tolala. Nengela fini pela buto tala bulilo lo ko. Ngali ngazo la ma bijo ba zuli kolo na tobolo na boga una bubu pola mu. Ketina zula zana mwa nini compagnie ni mo be posila sombela nga ya mai ya otso. Optebo eponge zuyo. Tina zuyo lokwa na tina munoko. Pona nala. Na obana ko nala ti. No ndeni ndiko kufuma kasi. Na radio na yo makelele wa. Na sopa. Sopango. Wapi oza ndani ya ye? Yosala na ngopo yi. Osala na sima. Yo penza fana kende iPhone 16. Ato surtout on comprendre te. Ata 24. Ane bilate mazui. C'est le là de l'ambela biso. Maman a dit yo ou bien. Maman a dit ngaza musala. Yim to lamba. Zo banga ko lamba. Na banga te. Siko bilo na banga na ngako lamba te ngana makama lamba. Pesa nga kaka na lamba ka. Polapa. Mana lingana ngako lamba makasi. Mana di na ba iPhone 24. Yangana sugi nanu kaka ana. Mana di na ba iPhone 24 ba woso ke uta wapi. Awa pena hake jwa tuki, pena hake jwa ba bidon. Ma bibi shiluka ba réseau sur le kébé. Ongo na bidora. Boulot toujours. Babi ba bombeli yo de ya te ni za kuna na ba boot. Na likolo nango iPhone 24. Otikala na bateni wana musala. Il faut ça bateni. Abosi to ezalo ka ba kapo C'est pour na mai. Paysage kitoko. Mai kana mangana kasi. Ale chama disa ona njimu. Na munene. Siko asimaki hotelo woni balamba ya. Kasi ariso sala ngwe. Tala mai okuto pesa bien. Ba chama balamba le tolia. Ye. Oshibiri. Nyama mtajaba manyoko. Siko yeni ana alia manyoko. Biso lionde to tolia. Lia ki banyoko nga. Lelo ngala kulia yo. Na kulia na kanda ni. Na kanda banyoko nga lia ki. Ya lele neti kuna bino bolia ka bloka fresh te siko awa soko zo lia bloka boy. Abiso lia bloka fresh te boni se ba makima. Kuna bloka malili kaka. Kuna ka bloka malili. Kuna bloka malili kaka. Ezakala bangombe penza to la babatwa. Biso za babatwa. Bato ya malili te.
Abia malili te abo so mi mo ko tla mali na frigo na. Taba alungwa awa ke kuna ya ndeka kende. To sala ba taba kila ba verso do so ba pe tabo poni taba yo bomelanga. Na Allemagne pe sala men place on bakanga. Poni pe tabo lo biye yo na lingi oyo. Abomeli ope. Moni e boye za na information bien. Ah mais bisele kita shibuli ko kuna mana dida fuka meli. To sala baba toi. Ngana kene somba ngombe. Na kene somba ngombe na kene somba mabumu na kene somba tout. Na tena congélateur na ngamo ko. Non c'est ça. Mana dile binde basala ke. Ni. Shimbe. Elekele maele. Mais kuna so ba Mais so basali yango ba pesi ngana na episi yango na tumba na osala bien. Mais boye ni pona sala ngonde. Na kokate. So basali ba bimisika ba biloko akati. Yo ki masango manyoko ezo bima ezo kende classe. Sege na miso ne tolo ba boye restaurant wana bidor kuna banolia ba biloko fresh. Oya poto. Te oya Kishasa. Ba to pesa na mo ya Kishasa ba ni biloko ba 5000 ba Tu vas risquer de donner. Ok. Ouais. Ndeke ndeko za la bien, ndeke za ral bien. Ngaza bezo oliaka nini ompuku. Puku sama. Babi wana muneneti. Azmaki. Mais to zuka ro ti to kati na biso. To zela ba basi za musala. babi to aka toujours l'ambiance. Toujours l'ambiance que na boye. Je dis que tu es très comme nyoko lo kwamba. Sopi ya saki na basi, na weza kinda mna basi. Saki na basi yango. Siko mo to e bate dali ou bien nini e bandilo ezaki dali. Esangani na ndindala. Minene makasi omingi za badali. Dali za maza vraiment vrai boutir. Un vrai boutir. Si vous connaissez la lilo ezali. Ah, yo sope pondu zalaka. Te. No so ti kuna pe pondu eza. Na wa muso to kotaka kuna wa pondu mo eza. On a sepela la makitoko. Donc faut kolandela bango makasi. Po ba ko tika pe côté mo boye bini bo kansaka eza bo. Ah, le baye ba leki sisko traiter ya bosambo eti. Ndio eza po côté mo pe to matoko ne kuna le na hotel aubergine. Na mona ba pondu ba bi ya biso pe kaka. Biso comment ti kuna. Le bon ça la vie, bon ça combien? Donc les aboyés déjà Aris de Azui Bionae. Ma bibi je pas sala Bionae. C'est bon après ba yako nikola mai. Ba okata ngata biso na biso. Nini? Kokata kata kotia nini ya. Biso to tika bona niveau ni. So ba yinzo biso. To tika bona niveau yo te. Il faut ba nous sala. Baozi la siko bashi. Baba ba ko sala fo mai. Bashi. Ba ko niveau ke kuna ba o sala leso sute. Ba sala ka o ba longo. Ne to tiki bona niveau. Ba fu ko bimisa ba zela biso. Ba so to sali bongo te. Ba so na niveau ba aussi ça lelo ba stopper. Ba tia on la mai après tant to yo ko bimisa wana de ba bisa ba ko ya bi mai ko za ba 3 jours ba 4 jours. To ya ko umela. Ba be to la kaza masana. Ba ute whisky kaka. Whisky bouteille. Mais aussi ça na journée mon côté. Na ngwa ko lingelo siko. Na mi lola ba mbuma zimaki. Wala ni botika boyeko. Whisky fait na combien de bouteilles? Whisky. Zimaki tango ya biso zo fatika na j'espère. Whisky. Yatikala. Ah on a j'espère. Balala awa. Ata lo ba ko tika. Ngako lelo te ngako ko ba. A contrôler bango. So va penser déjà boule voilà. Ngako tu ko tika la ko tu deribo saba na ko tika la. Epi ko na ko tika la. Na fier tika la wa. Kitoko. Wala ko tezaki boite mais le tout là il a condition bien hein. To kiti. Na ebisi na bi awa pe. Ah pe na voe. Allez le di lo ko munguna na. Ah le di do la moko. To za ko to tiki na di. Mais bazo filibo ebi. Aza kutulata okota na YouTube. Babombi ala. Tato mama biso iba ngasola kana viendomba. To kene le la kisa nini? Viendomba. Aso yinde sala zo. Na osala ona nini? Osala ona akosala teme mai. Osala ona nini na kuna osala na bloko mabamba. Ah sekna mabilo na bango na brick. Ma banga. Bakina. Ona njugu chana njugu. Kisima. Beaucoup de façons ona nini boso.
Bande sala ya. Alors on a on boya. Ai lobi na tongo azondi na. So na papa. Omoni oyo bongisi bien. Ezaki mpito moderne. Oyo mabali mabali. Yo momene bine basala ga. Oya ya eza owa. Mbito libaya. Mbito ya libaya oyo ezalaka wapi? Ezalaka na bassin. Yangwana. Bacha mwana soko makana system ba mbeto. Mbeto, omoni mbeto na biso. Mbeto tumbu. Sima yango moto makasi mbeto kitoko zo dilise ponche te. Mais Mbeto na Tela. Obi fele ka muna hizi. Oya ma bibisha. bemba ngoyo kwa basundoli batikili banda. Mbongo. Après sous débarrage, babi nga ngoni kolongola biloko après ba débardage. Après sous débardage. Débardage on va longola. Ba kolongola banzete. Ba bouti. Ba boutir. Boko ta bien. Toko ta bien. Longa pa yamba la maka asani. Acha dia de na mutai. Abenga nani Rosette? Tuna so Rosette ya. Osala eza matata. Tala pomba la sima ngapi na usala. La kutu tatu wana musuna ke luka ka ba bilamba olata. Ngala osala 4, botikela 4 billion ngala osala 4. On dali Lindalala. Lindalala ngo pa zali. Azaki na ipe pas mal. Wow! Botali nyoko yo. Ebi ke mbala liboso ni nyoka bwebima. Wow, wa bimisi moko tala munene. Nyoko. Ochisonga kuna kota kutone kabisa. Tela linyoko. Yango so bozo sala mutu musala mutema moko et on pesa mutu courage. Azia kaka sala ba misala. Bimisa mota boye. So bozo sala mutu musala ezomonda na temu tango kima. Ngaso bo kimi singa na bilango mabeti. Keba mwana longwana. Oche mungu na madiso wangu. Tela butiro. Kama nyoko bi. Netema kwa. Tala longola Kitoko. Ya. ma bishu nzeta mwinde bota ka koleka dali. Njeta mwinde bota na. Tala maneko ya bimisi. To boma to mona ka pasta dali oyebi Ngali ka dali. Nalinga ka dali nzambi menzuka. Mama Mungu angweza. J'espère. Oye kayu ma papa. Lelo goliani. Olia ngombe. ouais babi pena toza na faire mama bijou. Taba manioko ezobima yango ya minene pena. Bi bato baosala boulot. Je dis que ton amende à boulot quoi. Travail toujours et au salam. Toi on amende à boulot bato. Baosakola. Awa to mona manioko awa. Ande makambo. Awa ande tala. O yango ebimi. O yango papa. Ya solo. Yango yo papa tala na mtala. Do manioko moko ezobima awa ezane lengi moko. Suka. O kaka nzete moko wa. Mama eza kilo teta. Manioko moko ezobima elengi moko. Suka. Leki ngai ya kosakana te. Manioko moko ezobima suka. Liboka pando ma liboka sepe. Donc esengo pena makasi. Wow. Esengo pena mama. Osala musala bwene lengi.
ya sisi wana ngoni ezalaka na ngoti lumnyoko loka manadi munyoko manadi manyoko loka yo babio manyoko la minene oh yo ndo sali yao tozongisa ezala normal ye moko adéclare mbetu yango ezalaka na omoni banauza mbetu musi zwinga oyo ezali premier jour ya mosala nde yango oyo bomoni neti oyo boye tokobenga yango eza bion moko oyo bomoni neti bazosala 4 bion 4 bion motu na moto aza na bion na ye oyo bion moko deuxième bion yango wana na coin troisième et puis quatrième donc eza premier jour bazopikola manioc na mabele wana mwa toilette na biso na douche donc c'est ça qu'on a des places tokotanda bafufu na biso bazosala toyebi te soki ekosila mokolo nini lelo bakosala kaka 4 bion après 4 bion bazwi 4 bion oyo bakolongola yango baposo bakotisi yango na mai tokawisi yango ntango bazokawisa yango nde baye kosala lisusu mosusu donc lelo bakosala kaka 4 bion premier jour du travail. Raïs, comment on a? Raïs. Aris. Aris. Bon, c'est quoi capitaine nga siko yeyo, la kisana no bana bilongi na. Moto ndokenge la biso ferme tout yeyo. Bomoni longi yo. Dans des asa la biso mabete bomoni biso to pesi confiance pas na yeye wana. Moi si à papa la biso asali la biso alone la biso biloko, moi si à papa ndomba ye wana. O atiki bilanga nga ba saboter yango. Ye wana. Ye wana bomoni simbi limbeli. bakomina moma ya koteta no kolongola baposo ya manioc manioc so basilisi apo baketisa na libulu batie na mai so basisi kotia na mai nde batia na mutalaka ekauki nde tondi kokota ngo na banini eza facilité ya mosala nde tokota ngo susu na babenga yango ni basaki namoni manioc opeza minene manioc ya minene ezebele Obi? soki bobandaki na mutu na ebandeli soki bobandaki mutu na ebandeli fo bino bozala lokwa bagardien na ye botalelaka ye biloko ye balinga sala ya kosala te ozoyede mama na papa ayi mbongo ekota la société ekota la famille ah c'est très beau. awa tomona manioko awa awa nde tala oyo yango ebimi oyo yango papa ya solo yango oyo papa tala na tala do manioko moko ezobima awa eza na elengi moko suka o kaka nzete moko mama eza kilo teta manioko moko ezobima elengi moko suka eleki ngai ya kosakana te manioko moko ezobima suka liboka pandoma liboka sepe donc esengo pena makasi wow esengo pena mama osala musala bwene elengi
ya sisi wana yango wana ezalaka na yango lumnyokoloka manadi munene manadi manyokoloka yo babio manyokoloka minene oyo mtu osali awo tozongisa ezala normal ye moko adéclare mbetu yango ezalaka na omoni banda ozwa mbetu musi finga Bonsoir, bonsoir à la famille. Maman Bijou naye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobengaka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe sala à manger. Et pas la biso de musala, donc musala ezokende nango malamu, mama Nadine umela otala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les bino pe salle à manger. Ndako bozomona ezali chambre salon cuisine. Et komaka pe 2 chambres salon cuisine. Benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 okozala jamais d'ici. Merci. toza na erebu bato minene bayaka bato bauta bapoto biloko kitoko ezawa awa toza na nyonso tosepelaka na matonge kotala mama bijou tosepelaka mama bijou aza na baide ya malamu tosala makambo ya kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakuna bazalaka te toza kimia wakande bozomona eza pa mwa ya poto tika detika mama bijou toyambaka bato minene ya jete epuis mama bijou atiki biso te atie esu boutique atie boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala dedora ezala masanga nyonso ezali chez mama bijou chez mama bijou soko oyi okolala kitoko luka eza te climatise courant wow nyonso ezali chez mama bijou otaka bato bauta bipai na bipai bayoretrouve pa mama bijou kitoko wapi pa mama bijou mwa ezali mama bijou bayo sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana mpona baséjour na bino botala ndenge mama bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama bijou alobaka chambre ya pamba na biso toza na douche debout ya propre toza na lit ya 2 personnes toza na climatiseur tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba na kati ya appartement numéro 3 eza na TV eza na frigo eza climatisé eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6 appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi mpona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama bijou alobi kobanga te mama bijou asololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama bijou abongiseli bino
ba appartement na biso mama bijou alobi mbangu de pe mama malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama bijou alobi toza na problème ya maïté toza na problème ya courant te toza na départ unique toza na groupe tema na yo ba appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki mpe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozwaka yango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu A37 te mama bijou alobi solution eza epa na biso ya boye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na irebu A37 mama bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama bijou atie tina ba chargeur mpona kocharger telefone mama bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na yo na poto contacte mama bijou na numéro